mutu so akufika na liwa nzambe moka etangamaki ke akufa. Pour Mélodie que j'ai un mauvais souvenir. On a tikala kanango pour la Mélodie, mauvais souvenir. Ça la moine vernis avec la duchesse vernis. Mélodie avec Gilles Bavo Mwambo, il y a cela au jouet. Tu koyo Gilles Bavo Mwambo ko tourna pourquoi Mélodie a au jouet. Aux ana un problème là. Na bien écouté. Non mais ayi bisinga pena ki yo jouer na film parce que na tikala na quoi soit belé Mélodie a boyinga na jouer na film. Ko Gilles Bavo yemo akei après yo zonga tuninga. Au soir na mamisa. Mamisa azara mwasi na ye. Ba bota na ye. Na puis kasi mamisa de tout ça film il y a l'inconscient donc na comprendre. C'est un jalousie ya mbanda na ye. Donc mamisa ra mbanda na ye siko ye akomesi ko longola motonyo so sola na mbanda ne bien a ça na filmé donc tant à blokanga pe on a ça film mais tikala na mauvais souvenir na ye à partir ya eloko wana la plus na mamisa ke Mélodie obane ko chama ba commentaire peut-être ya mama be donc ya inakanga kaka ndengo wana donc atana ndengo ndo akufi boye sila ko takana kana ndeko tolobaka malamu ya mutakufi mutona saraki mabete. Oh, so mutu asali mabe mo bolo bien oti. Pourquoi to bombaka encore? Toloba yango kanda elandi a scellé jusqu'à présent. Il y a cela 2 semaines depuis nos batiki biso. Na lia matanga ya cela zomona na te. Na ba réunion ya cela zomona na te. Na liste ya ba comédien ba pesi mbongo pona rapatriement accord ya scellé kombo ezati. Ezaka kakanda elikambo ya kalawana ndenga boya ka ukota na film ndo mimi lelo likambo ndenga so na bifu bo inanga na zolo ba itaya moto ndenga moto zailaki. L'homme c'est Papa Moïse prophète ya église Hosanna na yeko pesa bino message lelo pona ba oyo bazala ba blocage ba limitation ba mari de nuit ba esprit de mort ba maladie oyo esila kate mais mingi nazana besoin ya ba oyo ba tambola partout oyo ba luka ba délivrance oyo ba mata kutu ba vio pona ko luka ba délivrance et simbate nazana besoin na bino boya pobo bika po ite ngonga na bino ekoki awa ba benga ngo terminus awa ndezali sika ba démonio surtout ba sukaka moto moko na ya ate azwa délivrance ka bika te na le salamate bango nyonso surtout babika avant kutu boya bo fukama bo senga Saint Esprit ala kisabino soki Papa Moïse azali ya ye ou bien ya yete ako répondre bino tout de suite bokota na YouTube bo beta Papa Moïse prophète TV boko mona ba témoignage ya ba belé oyo ba bika déjà oyo ba sala na kumisi nzambe ya Hosanna na kumisi nzamba Papa Moïse kwa biki singa na maladie estomac na banda ko souffrir mingi na estomac ezaki soke kanginga na zo lala te ezo sala pasi tina mukongo moto ezo bimangai kolia matesu pasi babilo musuko lia ngo très difficile depuis Papa Moïse abondela pona ngai na zo kimia nzamba Papa Moïse asalinga minene abiki singa na estomac na melaka lisu pantomètre te na bwaka ba pantomètre. Merci Jésus, nzamba pambola Papa Moïse. Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu. J'avais beaucoup de difficultés dans ma vie. Nazaki Moutaba Régé. Un peu partout là, où vous rencontrez, où vous Moussala, après quelques temps, Kakaboye, Mukolo compagnie Yini ou Kabou, sans raison valable. D'ailleurs, au Koutanana prophète Moïse, le prophète Moïse est un homme de Dieu. Aza homme de Dieu, tout ça va aventure. Aza vraiment Moussa Lienzambe. L'homme de Dieu a prié pour moi. J'avais des masques, ma masque a régé. Et depuis que l'homme de Dieu a prié pour moi, je vous dis, tout a changé dans ma vie. Tout a changé dans ma vie. A changé Nyonsor, Nzambe a fumé la porte. Mon prophète Moïse, que Dieu te bénisse. Depuis 2012, ils ont locaté. Bah docteur Baibisanga Eko Yokati. Bah qui n'a pas deux rendez-vous dans l'hôpital ya minene. Baibisanga Eko Yokati. Moi peut pas ça la opération pesati. En tout cas bah na vanditi lelo na yoka kananga ite na lito na gauche. Mwana na yo komo na nani? Na yo ko lobi mwana na nga kombo mwana na nga liboso kombo na nani? Marcel. Na zoka na kangika lito yo kaka nazo kona oyo banda koyoka te ça veut dire que la yoki zambe ya ngai oh na pusi ku téléphone musika pour faire
nazozela bino nyonso tout na moto puissante chez Dr Cathy Munga. Comme on a sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosura bandeko bazali na bokomi ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermie, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motupa si intense, sinusite. Awa nazana kati ya laboratoire. Awa nde bisika na séchaka ba plante, banzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, depo nanga yango yo esika na salaka ba formi na ba solution nanga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolaba. Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. Na Pesibilombote na Kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina, Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala oh ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté au foot la bana minerval pour to chute au bandaki. To pesa qui avance mais tikali ndambo. Nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba, ndambo Victoire, ndambo Limité et puis ndambo l'état pesingai. Pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka. Soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Ce qui l'État s'est décidé, tout le monde a sous fazer na zelati. C'est difficile, il y a aussi ngonga moko. C'est pour ça que nous lancé appel na bana nyoso nzambe pour na classe ya bana oyo, pour na loyer na bango, kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyoso baza cœur sensible, pe baza na motema ko sunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tukangami na université Kimbangiste, avenue Kombonangoeza, Marin, numéro 16. Numéro de téléphone, biso pour na bateau, balingi ba contacter biso pour na ba détail mon sous, ils a plus 243 89 72. Bonjour très chers amis internautes, bienvenue dans votre grande émission. La seule émission qui vous donne l'actualité, les news, c'est ça, tout y va avec Yves Ipan, tout ce directeur d'info. La finale avec la série continue toujours dans votre chaîne Sipa Promo des 140 ans. Merci à toi Piero Mazala derrière la caméra. Merci na l'Amira, na restaurant chez Mère Anto, donc restaurant Les Paradis, na Koya Sosawana, na Bosobolo, et merci aussi na Papa Nabiso, docteur Mogisho. Merci. Merci na bandeko somonga Ivipan, merci na maman Emile Zemomote mais tous peuple mettez moment Kelemba Bilivum ka fondation tous sunga ba veuve l'orphelin et na bo sanité yanga 4 qui c'était mon le futur pour pont du bon à Canada mon ami et bambote belé na grand frère propre Jean Robert Kalala les savants de la RDC la force qui a été montée il y a maman Namso Nicole maman na parfaite na Paris. Voilà, nous sommes déjà avec Yasele Massasika Bamba. Tant de jours, tant de mois, tout le monde est suscité. Nzamba Songi, tout le monde est dans le mois de juin. Et le sous anniversaire à président Fachi Beton. Tshisekedi Ndiwani. Tshisekedi Ndiwani. Il y a célébré santé nayo. Aussi il y a un groupe Salom. Santé, ça va par la grâce de Dieu. Torba Nzambe, merci. Ndenga commission journée à l'élo, anniversaire à Fachi, bien que à Ben Singate, dans une invitation. À quoi Fachi Beton, bon, joyeux anniversaire, président. Et quand on a tindi na yo mais, mon tout ça déviant, aya oye là, on a fait une ndenge na ça ne fait rien, bon. Comprendre que ba kangete adi ya kana compte ce n'est pas grave. Vraiment, groupe Salon, ça va, tout ça qui filme le tout ça dit. Et comme il a fait un montage, donc lundi tout ça on a encore deuxième film aussi. Tout ça on a que ce que ministre signé kaka programme Yassika on a changé, grille a changé, donc le programme va changer, on a donc ce cas signé ngo, tu vas dire que
tindika biloko ngmbala moko ekota kaka ezala non stop, sinon la Santa Coupe Salon ça va maintenant. Donc on est juste après mort ya Vienabiso Moscovitch Chaba né beaucoup la deuxième film. Ouais, donc après parce que tant Chaba zala qui auto sala qui est tant naé mais c'est quoi yo to sala qui ba sénète moko mike il y a président de la République alobi makambo ya biso bato ya biso banani biso te et là quand on a ezalate na mboka na biso ça iba gaga wana nanu ebandi koleka te para biso bazo zela to ordre ya sikana selon grille ya calendrier ezali nanu. Donc c'est ça les problèmes. Après mort ya Chaba to changer un peu mon système to joa ki aussi moi bilongi ya sika aussi ba jeune ba yaki oyo to linto former bango selon biso moko mais voulons toujours bana oyo bazana groupe T. To meki avec oyo bazana ba groupe misusu bazana responsable ba groupe misusu mais to monique et donc en tout cas bato la kisabiso moto na moto parce que tant bo ana besoin lundi ya na tournage lundi wana mercredi ya na suite vendredi ko yate donc zo pesa biso passe nzonzi na nzonzi alors do bato nzonzi na salongo et ko marché pendate donc tout ce qui bana oyo bazali na engagement c'est ce que nous voulons dans les néants to zui bango ou à jouer katika na ye to récupérer to tirer na terrain to beti na libaya au lieu de to zo o yazali présentement na quelque part ça responsable quelque part donc ça vraiment est quoi embrouiller biso. Voilà, ça c'est bien. Alors un an il y a maman Chako Diala de Patika Biso. La préparation est-ce que beaucoup ça la descente dans le cimetière, est-ce que une fête sera organisée pour nous coller là ou avec bongo icône d'ailleurs na hôpitali Pierre Tombal na ye vous pensez na nini bino bozali bato bozaki na maman Chako de temps à l'autre. Na organisation, je parle un peu moi muke naebi, je ne peux pas nakota na profondeur ya makambo. La famille nde bazo sa Pierre Tombal. Okay. Ba bomba ki mo mbongo na bango bazwaka to bango batafuni nyo soteni ba mso bazaka bazwi botafuni to botafuni bo motala gouvernement maman Denise yakal je salue maman Denise ngona na saluer non. Maman santé sinon ça va nzambe apa mo da obisiko za maman Denise. Donc moni soki déjà possible lié nyo so vocabulaire comme maman Denise yaka président Fatita la biso de Kambolo aussi bo vocabulaire tout. Mais famille ya Machako Diala ba bomba ki ya bango basela ki moment opportun pour que basa la Pierre Tombal donc basa la Pierre Tombal na une année ya Jackie les Cambotikali bazana na problème ya salle nanu bazu salte salle les osenga izala zinga kasavubo kalamu pour que famille nae va se retrouver ensemble mais ceux qui bazu salle c'est qu'on a kimbante que to bazu salle na maluko difficulté que za la makasi ya déplacement ya bateau donc nanu bazu salle so bazu salle. En tout cas, communiquer avec le cas normal, je crois que Internet, nous sommes il y a une année. Et puis, moi, j'ai une petite fête et puis Salema aussi. Okay. Parce que Jackie, Azaki, Motomoko, Ayebanaka et puis Adingamaka, Nabato. Donc, la famille se prépare encore. Mais pourquoi on va intéresser Binoté, ma collègue Naye, Moussala, NTPC Zawana, président Lombe, président Masumu, ces jeunes Bazawana, il y a la Pierre Tombal, tout le monde peut, l'artiste va s'engagner pour nous savoir la Pierre Tombal, la bande de Moussou. Va intéresser Binoté pourquoi? Merci Yves. Oyebi, Kosenga Lelo, Kosenga Lobby, Kosenga Lelo, Kosenga Lobby et Limbisaka. Lorsque on a monté tellement que au Senga trop et comme si il y a été na balcon et puis bateau boy c'est na zawana te na la télé voilà au moins pour nini alors mais famille à chaque bazali ba pasteur bana kati ba intellectuel bazana kati au batanga do ba mona pena que non bazwa ki mbongo na bango oui et simbi ba kosala likamu na bango. OK mais rien n'empêche que o ya dingia ya que donc par exemple mon conservateur Gentini Ngobila Asali, bourgmestre Nabiso, Nani Yabarumbu, parce que Jackie Avandaki, Papa Guillaume. Azali, Akoki, Koya aussi, Bazabato, Bazali, Ami, défunte, Nabiso Machakou, Bazabami Naye. Donc Bazali, comment chez peut voir un matonge Wananaye. Bakoki peut apporter un plus na bango, et que vous allez m'abêter, Nani, Yanabiso.
Chomba honorable député na biso akokipe ko apporter un plus donc eza mabete maman Colette Chomba ko apporter un plus donc na bato na biso ebana ki ba camarade chako o balinga chako ba ko apporter un plus mais famille mo katalité tikanga na démarrer za tiki na lia tout bona ko lilila bato non tikana sala un pas bato bamona quand même qui na sali un pas soki ba ko ya ko assister encore et ko zala bien za mabete donc quand la famille est intellectuelle, c'est comme ça on fait. Est-ce que ça t'est par rapport à des arrois ou les cas qui entre artistes, comédiens, na famille, maman chaque on débat ah tu es intéressé bangote pour et les gars quand média bisonde tout ça libre bisonde tout pessi boy. Et on va habiter tout ça lango bisomo en famille pour des arrois nécessairement ma bien entre artistes na famille. Bah des arrois monsieur ou tarapa na bisomo ko. Tant yo lobiko en tout cas maman chaque kofi ngana sombi boro e pona lara mashako tango leki des obeti ba boro wana otomona ke na famille ba ko lemba mala donc li kona mutu na biso e famille yo leki o la kisi na somba ki jaquette na somba ki mbati ko donc et lembisa ka pe famille quelque part tu peux manger et ne pas dire aux gens et leki na on a passé simple oui mundele ayiba ka mutu $2 na fin du mois ya calculer kaka combien de millions ya bato. Maintenant, $2, pour sentir. Mais Congolais a dit que donc sur $100, il faut $70. Donc, il y a c'est ça les mal Congolais. Donc, au coquille colia, il va éviter que au lieu. Et dès qu'il on a passé simplement à battre mais tant qu'il y a lié mouké au épisode battre que talanga na zwa ki bo likolo ya moto tela kufa ki ngana zwa ki bona zwa ki bo bon babilo kona eko lembe ça peut famille na bande ko miso basala ki ça découle la famille aussi c'est pourquoi mais ba monika ka mais d'après ngana sola na pasteur Patrick ya ka ke te to sali un pas na biso to la sabato que to za bato mi to zo fonctionner bien to sali un pas. Oyaneko Baxla, biso moi encore Ayanaye, la bienvenue la famille. Voilà. Merci à Célé. Je crois bien, Maman Chakoza qui n'a pas fan nae, adagi n'a pas tout le musala salaki. Un mot pe na bandeko wana. Bakoy ko chapé moi le boko na bango na patango, ezala mabete surtout plus na ndeko oyo bandeko plutôt babana oyo Maman Chako azalana bango lelo azaki li kondi ya famille na bango yim tonde ko sunga vraiment plus famille lelo banana batikali nanya zo sunga lisusu alors un mot na bande ko. Merci Yves Marbeko Zangate to koyebsa toujours bande ko oyo balingaka Mama Chako Diala Mama Naomi Puto Mwanza. Voilà, maman Christine Ndolo oza malade, maman Tete Mwebele oza malade, Nzambe asimba bino place bozali, Nzambe a mimoni sana mabota na bino ke santé ezonga normal boza batoyo bosunga ka vraiment Nzamba tala na livre souvenir acha bino maboko vraiment maman Blaisette Kanga, maman Kulutu Vivini Sandala, maman Tete Mwebele na osenga maman ke binonde bato boko ke kosunga likambo binonde boko cha maboko moni maman Chako wana bolinga kaye alors c'est le moment vraiment tout ça la tagesse ya suka na famille na ye to lelaye elongo o dodi eradi na bosanité bijuka zadi maman Alice ya banga pe États-Unis en tout cas Nzambe akoko kosunga pour que vraiment bomoni libota o batikali na pasi inane bazomona Jackie les sous-souté ba ndenge ba mesana ka zokota na chambre bokuta na couloir yake na sema tourna na olamba lelo ezal sous-souté famille batikali na pasi mais quand même ba penser que inane to ko zangisa ko benga bande ko ne ba artiste donc vraiment binonde boza wana pena pour que beaucoup ka kocha moi ata ya muke boza nango yosala malamu mingi pour que vraiment tole la sous jour ya suka parce que ça retrouvaille parce que tant ko kende ko sala pierre tombale bo moni nde to sala ya TJ tant to sali ko les ozanga nango te to pekisi ko lende ko ya kaka mon donc ya macha ko tant to kende ko les ozala kaka mais ba prévoir pe que akamwa sucré muke ezala soki vraiment maman Constance Mabiala beaucoup penser vraiment na libota oyo et kozala malam mingi bino famille masasi yangwana beaucoup ko chamwa le boko tutu Didier Mutombo na biso na bosani ote na bi que vous allez ébeler vraiment beaucoup akokanisa na likambo oyo vraiment et kozala malam mingi.
Voilà. Merci à Célé Massassi et Gezala Malamu Mingi. Mais tout le monde univers n'a bien pris ce côté na bilinga belé, tout le monde homosexuel ba côté, tout le monde lesbienne ba côté, ba continuer toujours à demeurer au sein il y a univers, il y a artistes et comédiens. N'habité à l'époque, Maramou Zalaki, artiste et comédien, PD, artiste et comédien, Azala Moto, il y a Kissi, artiste et comédienne, Azala lesbienne. Est-ce qu'à l'époque, Maramou Zalaki Yves n'a pas que à l'époque, les Camoya qui PD Zara secret. Ok. Ils Zalaka Nango. Ils Zalaka Nango. Et Banda Kala. Banda Sodome Gomor. Ok. Banda Sodome Gomor, ma Cambouane Zala. Zamba Zixaka Sodome Gomor pour na bêtise wana. Ok. Parce que Sodome Gomor, ils ont libiso, je ne pas na biso awa. PD, cause de la PD, cause de la lesbienne, ils ont comme il y a secret. Donc c'est difficile, mutual baganga PD. Ou bien mutual baganga lesbienne, c'était difficile. Et secret. Et dans des moments bateau dans sambela na ba église. Donc au moins na ba église il y a binzambi oyo et zalaka ko yebana te, il y a qui secret. Mutual ko sambela pa yema kolongulu de bakitana mutu ka makolongulu bakotana kati wana na 0R. Na ndenga mayele na mayele. Mais lelo c'est Satan qui azobima en tête, azobimisa bana na ye. Satan azobimisa a développé ba stratégie pour que en tout cas soko talika mutanga leki misoleta le longi mbaramu ekiti mbaramu na Facebook pas. Donc mbarolero talika Facebook olandé premier regard, moi t'entends deuxième regard, moi t'entends deuxième ça faut troisième regard. Donc pengwa rapide. Alors ba leki na biso ezali elozo boma bango yali le koso non causant la patience na mosala causant la vision hors ya mosala. Donc c'est ça qui fait que et mabalik na msolelo na ki lesbienne to na ki PD parce que quand on envie déjà on a convier déjà que ngefona za borwana en tout cas dans un délai il y a 3 mois ngefona za borwana oui il faut que ne bonne la yo na monoko. Il faut d'abord parce que yo batiki mutatiki wese penda papier génique ko pangusi la to maya ko pangusi la tiki na ye mais yo mutu banini li yo mutu mi papier génique na ye ya kolanda tina bordir nyonso o kangi nyonso na éviter ata ko $15,000 ango na éviter. Donc c'est Satan qui fait que ndenge ba stratégie a changé a vu bato penda ebele oyo bandimi le loko zala ba pedi pona envier, baza ko envier. Il faut que ngapé fona décailler jalousie. Donc il y a quoi paraître, c'est ça. Mais est-ce que natang na bino busala musala oyo pona kozwa to pona basi to busala ki kaka pour sa passion ou bien nasaka musala oyo lebe bimisanga bozali na bino na besoin ya invité, bozali na besoin pe ya mbongo penati mais bono sala ka niti mo logo mo bona sala kaka il faut que nga makile do tinna ngana sala. Et moi je crois que biso to sali théâtre pour na yeko la musala na sa ba spectacle to za kuna likamba télévision te biso to sali to bandi ba répétition ya théâtre bokena ba répétition ya théâtre dara pour il faut na jouer ba to batala na salle il y a du spectacle parce que différence c'est ali ya moto yo a sala ki théâtre ya yeko sa répétition na moto yembala moko na cinéma. Je l'ai toujours dit que c'est le théâtre né et boti cinéma. Ça c'est vrai. Alors comme théâtre né boti cinéma, alors bano ba na cinéma, ba ko sala théâtre té. C'est pourquoi mon ake ba ko pese micro na matanga, zo micro oyo, ngona kono ngambonte. Pour y a mais ça va filmer kata bandela mais na micro boy. C'est quoi quand les gens improvisation exaté et puis il y a ba coacher. Bah tu vois coacher et puis quand bah tu vas voir que ngana comédien ngana star na comédien non azor ba ka comédien mais pèse micro 2 heures du temps na matanga boubé na fait tu pèse micro 2 heures du temps c'est là où tu sauras que oyo ayaki kaka na temps ya film kaka yena cinéma côté la film donc atikalo ça théâtre parce que bah tu ya théâtre mais ça répétition mais bah tu ya film mais ça répétition té ba yeba ya mwana moni banzonzinge ngana mtanzonzinge ngana mtanzonzinge donc azana groupe té a répéter na été ngana mtanzonzinge donc ba bende kana mutu boko yaka kota koti
Et s'il a une base solidité. Ça m'a quand même qui est dans esprit envie, Koulinga, Kouzala, Kouzoua, donc voilà. Basia Poto, Mbongo. Il y a mon habitude, c'est au côté de la sala mosala, na koti, na mosala, na écoute na cinéma, où il s'aligne et propulser un peu ma cassi. Mais ba petit bazoya na idée, n'est pas dans un balai à poto, n'est pas dans un mois à poto, n'est pas dans un jeep pendant. En tout cas, parler dans les cabans. Mais entre-temps, on a joué pété. Alors, si on a joué, on a joué, mais ce qu'on a mis balé na envie, c'est qu'on va continuer envie. On va faire longo. Parce que na oyeba, mais le qu'on a déjà eu au côté que bon, il faut comme PD pour il faut PD il faut payer aller. Pédo a tombé pe kota faux pe ali. O tombé podo ko dia pamba donc on bénéficier rien. Ko lia donc tio ko kufa pe ka boyo bando la tabakushi pe oh non. Donc tu voilà. Donc elle mais c'est comme si dans la batu baye la avant ba kopa ngo. Mulindo yo za bien ma mbioza na ngo. Soko baksi boye. Oko ma danger boye ngana ko memo pa mutu moko salo danger. Même biso pe baye la biso baye ba kopa ngo. Mais ce que comme pe soyene aika to solo la tanga zo tala allure na o mema li solo nanga donc azo mona ti o vio na obandela na ndeni. Bon ngai na no banana ndeni. Non na ko ma pede âge nanga sko. Donc 60 ans qu'elle est déjà na bandi. Bon 66 ans na ngo siko do muto yo ma sa ko ma pede. Bon o banana no bula ngonde. Donc we ta Yves nettoie na étage am to ko sauter na serre. Voilà. Ako lia mutu a sauté na c'est pas donc mutu e katani kingo kotoyo donc ngambo kasabu balo ko taluketu. Kwa ko tuna nini ngam azo bana ko mapede bo. Nzomona. Donc ko bandela ngai ba bêtise ya ndenge wana pe. Na ajo. Odaye. Ba nini yo mbala liboso. Ah, moko kufate. Ko parla langue ko kufa mabe. Ba fungula o nini? Mozala. Tela ya mwana la rwana zo bomisa biso. Mieux vaut ce que dans le livre à Lévitique, la Bible dit mobali na mobali bakoki kolingana te. Comme moi ça pas kolingana te. Bible tourne kaka. En tout cas la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Yo so mona soso mbali la ni soso ya mbali. Mais pourquoi ba nyamba ba respecter loi wana? Mais biso ba tout Hollande ngote. C'est nous sommes. Oui, allô, madame, bonjour. Oui, madame, mais c'est quoi vous ratez? Et ça, quand on a bandal City, avenue Patou, numéro 325. Non, je sais quoi vous ratez, juste dans la pharmacie. Ah, au moins, la paix, nous avons besoin de polo, l'essentiel. Et ça, comment est-ce qu'on vous ratez? Ah, vous avez. Merci beaucoup. Vraiment adresse à l'essentiel pour la nuance. Nous avons tout spaghetti, nous avons l'osso, nous avons pampex, nous avons jus, nous avons sol. Donc il y a Nengue à Paris, Belgique, London. Moi on a pour tout nuance à Anaki. Tout à fait le numéro de la téléphone 07 83 43 746. Quel stock! Vraiment! Cliente, satisfaite! Merci! Bye! Thank you! DiCaprio. Ça va? Benny. Ouais, ça va? Comment nous? Na
naye na nzili awa naza na Sainte Thérèse bapesi nga adresse ya agence oyo ya fait oui aller retour oui ok c'est besoin oui tika supposé la Sainte Thérèse le ciel elle lui dit comme ça oui. Station Sainte-Thérèse. Oui, ce commis Sainte-Thérèse. La mission. Si, moi, exactement. Mais ils ont ici, il y a Kubunga. Service. Ponctualité. Respect. Et puis, bango. Bango rapide. Oh, 40 jours. Mais quand tu 45 jours, il va payer ça qui wana. Et puis, quand il était mbala moko ba beningai. Aza mundeli? Non. Yes, du service. Pour ce moment. Mais ma canicide. Bonjour. Papa Julien, DiCaprio. Papa Julien, DiCaprio. Omonio. Na Jibe service. Et puis il y a José Baïla. Il y a José Baïla. Ah, moto moïno no maïle mo. Ya mundede. Attention tongana yo. Moto ko longwate, ko so tongana mo big. Yango Jibe service et Zakaka on a qui ça. Deye. Oh, Angola. Brazzaville. Tozuket. Kalamingite. Mokili mabimba. Abilo. Aujourd'hui. Donc à longo di biso pili ya makambo ezaki 40 jours mais okumona contenir esali 6 mois. Papa Sile, yebisa na voici. Oh basala bandeko na meki. Na meki na poto. Place ya série ya kocha bilo. Eza pa ya José Baïla. Jibe service. Eza kubeta bango toujours. Frappe finale. Frappe finale retour. T'inquiète. Ah ouais. Pas José. Plus que des animaux cette fois-ci. Ça c'est vrai. Tout le monde. Donc Bible boye lo kuona nyama zo yeba. Ngana na monte ngana mona ka mboya mobali soki alandi mboya mobali ka pona ko soyer. Oleki na secteur nanga. To beba pourquoi na secteur nanga. Mais soko moni mboya mobali alandi mwasi ya pona ko soyer te ba négocier. Faut réunion salama. Négociation réunion ya bitumba te. Tout le monde. Donc soko moni mboya mobali a attaquer ya mwasi bitumba parce que moko azoboya. Ya mwasi azo salarié fi. Dans le bitumba faut bima. Moi donc nzamba te mwasi mobali. Et non mobali. Même ndenge mundele pardonna tante batonso église ba aussi kana ngai. Oh mutu mwa nzamba utolo bo no mibali mbali bako bana na basa bako bana bazaba ndeko na biso. Bon, omoni alobi yango bon église de pe ba yoki yango pe ba ko adopter mais c'est satanique. Quelle production là? C'est satanique. Bon, tanini. Production nizama. Balobi, la Bible dit multipliez-vous et remplissez la terre. Bon, mobali na mobali, boko nini la ndenge nini. Donc c'est biloko na c'est satanique. Donc monde des okende na kokufa. Monde des okende na kokufa, to moni ndeko na biso Tania Zola, comédienne akenda kobota a tiki biso na mwana et entremezaki lobby. Alors, est-ce que Papa Massassi a Kindeko Tania, est-ce que Ata ko jouer ce comme côté mais comment on attend un film quelconque? Baptiste va comme belé. Babima est belé. Baptiste c'est mingi koyeba ne ali kokuta na scène de tokoki koyeba na mais Tania Zola izo na mutu nanga je ne rien. Na dit qu'on fabriquer parce que comme si devant la télévision question boye il faut fabriquer ou essayer de fabriquer mais na fabricateur na je suis honnête na ba on en tout cas nazana idée moko ya été donc c'est une actrice oyo abima na nzonzingi pe asukiri kana nzonzingi sili mazala na groupe moko base te oya vanda pour que tokoyeba ke ba groupe bana sans souci bazali boye bana ya Johnny Chakala bazali voilà c'est comme ça toyeba kata ah Marlène na groupe mais bana Marlène oui tant que na ke ko jouer pas Marlène na moni bana na ye bango mais ye nano na mona ye na ndenge wana te na yoka pele solo le pété to na bika ke azaka film ko yaki na nzonzingi c'est tout sans base
Donc, naza na nouvelle naït. Merci. Alors, pour la mélodie, est-ce que Papa Masesika Bamba a besoin de écouter une mélodie, plutôt j'allais dire mélodie, que jouer naïe, est-ce que, vous voyez, bien témoignage sur les alliés, le au salle pour la mélodie, mélodie, na utaki Côte d'Ivoire, na zone yawa na 2005, 6. En 2006, on a bandé qu'on jouait Babilo kwa Gilles Bavon Mwambu. On a salé film ya Liboso l'inconscient. Dans ça on a Mamisa. Mamisa na moi moko Chita quelque chose comme Chita ou Chita quelque chose comme ça. Aki mon nene bon. Na joué na bango. Dans la histoire voilà, je sais que nazara papa moko na moi si Teresa Nandako mais nazo kendo bimana basha kisangani mibale bazo sokolanga donc bazako gatenga kuna do nazo mona na kimandako nangana kedika panda bango nazo mona minute bazo ngona mwana mke bebe do na mona bien panda c'était ça na histoire na salaka pour mélodie na que j'ai un mauvais souvenir on a tikala kanango pour la mélodie mauvais souvenir tango to sali lokwana to linto ko sala mwana verni avec la duchesse verni mélodie a Gilles Bavon Mwambo ya c'est là où jouer té sikoyo Gilles Bavon Mwambo ko tuna pourquoi mélodie a au jouer té ozana un problème na yebi ko tuté malali boso na mona yeboye mais na yebi été donc je ne sais pas. Non mais aïe puis c'est un peu qui jouer na film parce que pour Gilles Bavon pas moi on doit songi pas à quoi so beto pe bor mo tam dit tout est vrai mais aïe ko tuna kaka ngabi en tout cas non mais vraiment c'est dit vrai lobi nanga pena o jouer na film na o jouer na film ote na donc na tikala na équation belé mélodie boyinga na jouer na film qu'est-ce que je fais Nazan siko Gilles Bavon yemo accueilli après o songa tuninga au soir na mamisa mamisa azaka mwasi na ye babota na ye na puis kasi mamisa nde tosali film ya l'inconscient donc abia na comprendre nini lokolo oza kosola na mamisa bien ayokaki yango to yango ye alingaki tosola mamisa donc voilà jalousie ya mbanda na ye donc mamisa aka mbanda na ye siko ye akomesi kolongola moto nyonso osola na mbanda ne bien aosala na filme te donc ntango ablokanga mpe onga nasala filme te mais après na tournaki yango je vais voir tianga na jouer parce que ezalaki bilomo ya mike donc je vais voir tianga na jouer donc yango natikala na mauvais souvenir na ye à partir ya eloko wana donc je la connais donc comment il continue à jouer na biso na ye to jouer mais na gardaka eloko wana comme parce que na lingaka susciter ko solo la na ko en contact na non je ne voulais plus parce que déjà à ça la senga face na ye si je cause avec mamie ça y est déjà donc azo éliminer bato na nyonso donc voilà alors donc makamsu moyena lo bayate za na télévision ouais les cas déjà mais na parce que moko wana ke ya wana ngai kana isala ka itina ndenga voyager na suka na tikala ko solo la ne susute ko benga rien tout en contact donc ça il y a plus na mami ça qui mélodie au bande ko chama ba commentaire peut-être ya moi mabe na love na non pas commentaire mabe mais so ki ka ko s'approcher na yé bozo solo là OK mais je joue avec mami ça non nazo jouer na moi stanga mami ça no peut c'est biz bien to kanga na mami ça bien alors c'est ko contact wana mami ça zo mona pona yé na joué na un vieux mokoboy na joué na un doyen mokoboy na on a calmé même c'est ça la ko apporter un plus mais yé azai ko lingate ya za ko mona ma besi ko solo ndengwana parce que même ça ya c'est le melanino basombela yoko basombela moi donc c'est qui ko tuna parce que le maki kasina tongo avant tournage donc ce que biloko na tango sala yé pas zo mona ke yé mami ça s'est donné na yo donc ya za mona mabe su yo yeba ikimbana na bango déjà non ngana ba tête ko ya na ngana sika kasi na bi 2006 wa uti ko d'Ivoire sika na ina ibi na ngate ba baleki bazo yamba kaka donc ya ina kanga ndengwana donc ben est-ce que na sima wana des autres mots les gars qui ko soit na mo les gars qui est-ce que ba tikala pe ko kuta na bango balé mami sana en tout cas na iba ba film na te atuba tikala ko kuta na film te mais en tout cas na yeba te mais que soit en tout cas na yo kapete
ko soit na pe na yokate parce que bon nga nazaka mafu ya makamsusu hein. Donc si c'est pas ma vie, c'est pas ma vie. Il y en a l'andake. Moutoutel alobaki boya, alobaki bona la nalati. Mais producteur a contredit moi sinae a cotisé au film. Est-ce que na film na sali? Est-ce que créer problème était entre bango mibale? So soit n'était bango kasi. Parce que producteur a attaqué avantage nanga. Attends c'est hier c'est lui qui joue ça. Mais hier c'est lui qui va rendre. Parce que là va comme filmer, va comme sur un acteur. Va viser sur un acteur parce que tout comme film il y a au sala, il y a capable de, Au moins tant tout cela qui est inconscient baiba que mobali ni arondima avant na benyoir basimi balé basokula kai. Alors bato ba komi film ba beti changi ba ngana boro yo na sous-vêtement bien qui l'autre fanda basiba pakola yo savo ba nous mona tant ba sali film ba otala qui peut jouer qui peut rendre ça na lèvre ba luka tel à tout pour na mutu tel akobeta on c'est là tant ba komi film ba moninga c'est comme na talba tant ba sali pe moi na verni matali masasi en tout cas c'est la kobeta ngobona parce que mingi rentoma ya uta poto omoni okoki badidie ngoma par exemple ana poto okoyoka ata mususu atali film tel la CPL avec producteur bon emballasement beaucoup na film mususu so bocha suyer vraiment très intéressant c'est comme ça tomata niveau OK et puis au moins on attend mususu batali bo ba apprécier en tout cas félicitations parce que potonde et kotarabiso. Ça c'est vrai. Donc ce poteau est côté bien au monde va maintenir un film mususu. Mais tu as vu un système mo na biso ba africain plus surtout ba congolais. Ceux qui ont il faut toujours bolambo ya mutu. Mais yes il est makambo bimisi ba dimso pe botala banda mais yes il est makambo bimisi pourquoi c'est ça ana kanda ya ndeko melodi akenda na ngoti lelo atana ndeko ndo akufi boye yes il a gota kana kanda ya ndeko. Kanda contre qui? Bon, dans le sens que maloba ya malamu balobelaka mutu akufi. Siko bitolobaka malamu ya mutu akufi. Mutu na saraki mabete. Oh, so mutu asali mabere mo bolobi yango ti. Pourquoi to bomba kango? Nga lokuli, weba lokuli. Webi lokuli ra fene ya. Lokuli ra so avandi li dame. Tournage okendete. Abete dame. Ou bien zobeta ngola. Ako ba betobeta ya mbongo pa na bango. Lokuli okende répétition te. Sengalu fari faut ya kupikula pour que atika dame on ba kende répétition. Parce que les camarades sont habillés bo inanga. Na zolo ba ita ya moto ndenge moto azalaki. Do ponanga eloko oyo melodia markanga ya ngwana. Zo mona markanga. Donc mais nous sommes tous que son âme repose en paix. Tout va son âme repose en paix. Mais les cambo ya salakawana to salango fois zéro mais c'est l'équipe est-ce que je trop beau ça ça kan nzambe kam to beau ça trop beau ça te. Donc c'est pourquoi na vie ngana ba mingi na bato to tika empreinte ya bien. Tika empreinte ya bien pona moto mosusu tango le kana sima tango tala empreinte empreinte ya Ivipan. Ah non. Les garçons, non. Toi, tu as fait un landa. Moi, empreinte. Mais si tu as empreinte, bien. Toi, tu as fait un canaille trop. Toi, tu as fait un canaille trop. Il faut s'attendre qu'un prêtre et marcher de canaille. Même au mettre le solo, c'est normal. Moi, je ne vois pas les mal. Qui pourra me condamner que pour un nini à lobby de Camon? Non, on a les histoires. On a histoire. Makambo ezala kaka. Faut pas le histoire. Soba salo circoncision c'était une histoire. Ah, tout le monde qui en tout cas, bakangi pédé wana, basale circoncision trop bête à le solo, c'était une histoire. Maintenant sa façon de jouer, alors jouer elle s'est donnée comme il fallait, elle était bien dans ba rôle na personnage dans les Arabiens. Donc on a la reproche mingi ça a été parce que Nalanda est pendant 100% na jouer na Nalanda on pendant 100%. Mais surtout nga mindondo na ko décortiquer le pendant mindondo pendant. Hein? Ko décortiquer wana mude na zako zala na ye ko la tongo po donc c'est mieux na répondre à muto na za na eto na za ni makaske. Mindondo yango apesa basila, apesa ba mimika bungu. Voilà, ça 4x4 to ba avec tout terrain 4x4. Bon sikoyo donc moni na ko décortiquer mindondo mieux que voilà. Ben Toloba yango kanda
et lundi a scellé jusqu'à présent. Il y a cela 2 semaines depuis nous avons biso. Na lia matanga, il y a cela zomona na te. Na ba réunion, il y a cela zomona na te. Na liste il y a ba comédien ba pesi mbongo pour na rapatriement accord. Il y a scellé kombo izati. Ezaka kanda likambo ya kalawana ndenga boya ka ukota na film ndo mimi lelo. Na liwana ye. Non. Eza kanda wana. J'ai beaucoup de choses à faire maintenant. Nazar ma bébé na osale fallait mon ami. Aïe. Na bosse na ta kombo nekutu. Donc on a ta kombo ezate fallait tout ça makamoko mais il y a un déplacement des autres ont gagné temps makasi mais eza di kambo ya kozanga ba réunion faites-les. Faites des réunions besoin compromis boye bandeni ni bako que nos accords ça ce n'est pas Massas n'a pas de moyens il y a aucun accord na Massas n'a pas de moyens il y a ko faciliter une tâche pour ça non comme d'habitude tout ça là ka tout ça ka comment pas quoi des agis pas quoi dit c'est nana yete maoya mais yoza si jeune qui papa quoi dit c'est caché on a tourné papa quoi des agis c'est agité donc ba vieux ba comptable honte jamais dans ma temps il y a famille ba bien ba vieux puis un vieux ba respecter ba payer sur place vanda c'est la jeunesse qui fait mon salaire seigneur bo pia koza to pesa to même maboto kunda place la jeunesse ce qui a ça papa siko to ko simbongo to ko sala ndeni et bon même maina bo kenene bo to zo sango bo ay sala prière c'est sagesse mokolo azana monda zo pesa mais sagesse ba contacter na compte cotisation te so moni ba komo ko tia bana ba komo tia papa na cotisation ba biba impoli ba biba impoli june papa ngana papa ti bon papa masumu ache what pas masumu non so moni masumu ache bon c'est président interprété président mais en tant que papa ba go senga bonté ba senga bon ba ko matin ba senga ba jeune c'est pas que non OK papa ozo malédiction ozo malédiction bon na ngenda ko banda ko tu président Lombe ozo obengi président Lombe oya za président aza na titre aza honorable aza député wana il faut appeler ça il faut appeler mais oh aza simple papa ba ko senga été ba bi que papa wana na rien ata ya enterrement au chat pour pas que je corps est-ce que na uzala d'abord na za na matanga msusu ndela za leo quand on a makati pa kofi na za pele matanga msusu déjà so imbale donc peut-être comment je vais me partager donc na matanga au moins maté tiens c'est pas encore na éviter nanu donc espérons que tant que monana ce qui tombé ba date moko tena oyo misusu to anango na en tout cas na kozala mais c'est les nazomona niti uzana kanda vraiment elikambango nazomona bena niti mo kanda n ezana kati kanda wana kanga yango jusqu'à présent okuka kotika yango te kesele nazomona kati na yoza prophète c'est dans un monde on a dit non déjà ça montre que moi mais c'est ça prophète mais na kozala fiti c'est ça prophète fiti ah ozobikula ozobada ko meka ko bikula ozomeka ko meka ko bikula déjà donc ko meka yango yo ah on tape à côté deuxième non soki na loi na biso ba congolais sommes to ça kofi nyonso yaye comme multiplication par 0 OK donc beaucoup landa susute nana ndeko moko oyo akoyela ki makambo apesa ki lar moko na changer $8,000 $9,000 on a va changer yango antoye pas ozope milekeli pe na batanta ba changer ça va milekeli dollar apesi lar wana le mercredi moto wana abeli jeudi akufi basini ba papier te akufi siko tant ndeko na azolela lar na yeto azolela ndeko changer akufi la ale lar osiko webine to sala kana biso aweza kanini oyina famille non na petit lar moko boy siko lar fala ka to combien famille ta wa combien batuni ko bakase yo na basa ba déjà 9,000 ayaya mama oh papa kasi tikana no zande kuna yo kufi tikana ntokunda nanu tant famille ta to vanda to solo to benga yo après est-ce que ndeko na zola rwana te ekena mai
donc 9000 dollars na eke mai eza lokola mama likende bakufite if yo tiaki 2000 mama na daye bon nani nakozongiselo likelemba 2000 nani nakofuta la multiplication par 0 eza loi ya mboka na biso mwe olanda pende eza te même oye na papier mais balobi infraction ezali individuelle donc moto akopesa azi nyongwa mais tosaka multiplication par 0 on annule tout, c'est tout. Que son âme repose en paix, c'est tout. Voilà. Tomoni, président Elombe, déjà, Azana Pointe-Noire, Bakenda Kina, Papa Nabiso, Venamsia Yolo, Christophe Muzungu, Tozaki Wana, na Bichimobila, cotisation, il y a artiste Salike, Baki nous accord, il y a un baron mélodie. Alors, Kokita Pointe-Noire, président Elombe, Azana délégué Yemoko, Akoyana famille, na Mwana, et puis aussi Nakor. Si c'est pas jeudi, vendredi bagoza na biso awa ensemble. N'habité nini oyo président Massas Koyo Kobakisa na oyo artiste basali et puis na papa na biso ambassadeur Christophe Muzungu na geste sali na bonne foi ya kokitati na Pointe-Noire on a contribué moi mon kei parce que nango na artiste pour que ba ya kokunda de kona biso mélodie on a vu les 8000 dollars 9000 dollars on a va changer yango entoyé pas aux AP 1000 kelipe na batata on va changer ça va 1000 keli dollar AP si la rwana le mercredi motoana a beli jeudi a kufi parce que va papier te a kufi siko tant de quoi azolela lar na yeto azolela ndeko changer akufi la ale lar osiko webine to sala kana biso aweza nini oyena famille non na petite lar moko boy siko lar fallait que tout combien famille ta combien batuni ko bakase yo na basama déjà 9000 ya mama oh papa kasi tikana no zande kuna yo akufi tikana ntokunda nanu tant famille ta to vanda to solo to benga yo après est-ce que ndeko na zola rwana te ekena mai ekemai donc 9000 dollars na ekemai eza lokola mama likende bakufite if yo tiaki 2000 mama na daye bon nani nakozongiselo likelemba 2000 nani nakofuta la multiplication par 0 eza loi ya mboka na biso mwe olanda pende eza te même oye na papier mais balobi infraction ezali individuelle donc moto akopesa azi nyongwa mais tosaka multiplication par 0 on annule tout, c'est tout. Que son âme repose en paix, c'est tout. Voilà. Tomoni, président Elombe, déjà Azana Pointe-Noire, Bakenda Kina, Papa Nabiso, Venamsia Yolo, Christophe Muzungu, Tozaki Wana, na Bichimobila, cotisation, il y a artiste Salike, Baki nous accord, il y a un baron mélodie. Alors, Kokita Pointe-Noire, président Elombe, Azana délégué Yemoko, Akoyana famille, na Mwana, et puis aussi Nakor. Si c'est pas jeudi, vendredi bagoza na biso awa ensemble. N'habité nini oyo président Massas Koyo Kobakisa na oyo artiste basali et puis na papa na biso ambassadeur Christophe Muzungu na geste sali na bonne foi ya kokitati na Pointe-Noire on a contribué moi mon kei parce que nango na artiste pour que ba ya kokunda de kona biso mélodie on a vu les Copé, ça est vraiment merci Ebele. Merci Ebele, comme on a que Mokondi à côté de Kambongo. Basé Ebele, hein? Basé Ebele. À côté de Tanepé Karape, bon fond de pété, bon ça ne peut rien. Mais Mokondi, Christophe Muzungu, animi bien. Ya. Kokende. Ngo, bola munaye, eza liboso Nzambe a zongsta Ebele. Et d'ailleurs, Christophe Muzungu, ambassadeur, vous voyez qu'il y a un groupe salon na Brazzaville. Ok. Il y a un groupe salon na Brazzaville, tout ça qui tournage na bande na Brazzaville et pantalon zoba. Donc yende mutu azorabso kola la kolia na biso yemto simabs. Donc on va lui dire encore merci beaucoup. Donc c'est que bola munaye continue azam mutasala ikamba na moko dia par hasard mais bola munezo konde en tout cas Ndekonanga Christophe Muzungu, notre ambassadeur, merci, salut Bisika Ozali. Likansi ya malamu yazwi,
ya kokende ti Pointe Noire bazwa lelo corps ya ndeko naso Mélodie Tiba na ngwawo c'est ya kubeti la maboko ya encourager. Bon je sais que nous avons bien que cotisation moi ba cotisation ba pia ki wana oya ba kende kozwa elombe akena na Braza. Moi je crois que ce que Christophe a besoin charge et là pour na ndeba okene Pointe Noire kozwa ebembe na kozonga tiba koma na Kinshasa. Mais peut-être ce qui nous a sungi que azina mwana ndenge azongsi groupe mobimba awa azina mwana bon elombe akoki ko bon musone tikalika ba frère pour son téléphone ta ba téléphone bon mususu e ko sunga ye mais so ambassadeur azina ndambo elombe il faut azwa ndambo mususu aussi parce que il faut foutre la mwana na payer mwana ne faut ya donc bande ko Mélodie pi baza la wana parce que moni ambassadeur ko zo bango nyo sauter en charge akoki kozwa ndambo mususu pe elombe pas parce que je ne pense pas que bon elombe akenango e koka ya kuma équipage wana nyonso tikotoyo ba kozana katikati na basuka na katikati même ki Braza ba komate sinon ka ba mera Pointe Noire mukeba zokota Braza ba quand même na katikati et s'il comme ba téléphone belé et parce qu'il faut y un avion. Oui, il y a un avion Pointe Noire Kiti Brazzaville. Il y a un lobby. Est-ce que ambassadeur n'a pas pris a charge équipage on a un avion? Est-ce que Elombe a besoin d'un équipage donc point d'interrogation mais Nzambe a son de façon que base la compatible il y a ambassadeur na place ya osuke là président Elombe a continué pena ndambo ya ozana ko na ba koma Kinshasa. Voilà, directement cinquantenaire. Alors, je ne pense pas aussi que ndambo ba pesa ki Elombe ndinga a route la Braza ya article la tana 2000 na ndimité pour ba cinquantenaire. Article tana 2000 non dépense nyoso ekoleka dans cinquantenaire mais ce que pour na kobimisa na 50 et au encore moins fond cotisation. Alors, là il faut ce que mais l'état ya Brazzaville l'état na biso azana Braza asungi siko kotonde ba autorité na biso ba kosunga aussi ba chamwa loboko mais les actrices oyo azoi pas sans souci avec na base et puis yebana ki pending à jouer donc vraiment ba kocha cette fois-ci moi loboko parce que l'artiste va l'accès bonne foi na bango ambassadeur na biso côté Braza l'accès bonne foi na ye mais cette fois-ci ba nous so bazana Kinshasa ba l'accès moi vraiment moi amour wana kuzala malami jour akobimisa ye pona tokunda ye. Voilà, merci à Célé Massasika Bamba tokumi na suka ya émission na biso. Je crois bien bandeko ba retenir nini en résumé pour que tous ces amis Michel Lelo. Merci mina docteur hein Mogisho Bambote Belé en tout cas nzamba pambolo pe pozali et numéro de téléphone ayo message en résumé bandeko ba retenir nini. Et puis le numéro de téléphone, ils allaient bien, papa. Message nanga ya souke ya dit que to cultiver amour na biso na congolais. Ko cultiver amour et aller être la main dans la main. Surtout la main dans la main et longa ezali. Lelo tomoni Rwanda bazo tomboka pe bazo fungola pe munoko. Ah, vraiment surtout la main dans la main. Tokozinga Rwanda mobimba wana tuenda bango na Kinshasa kotoyo to fiakuli bango fimbo ko fiakula na bien pour balapa si nous sommes la main dans la main mais soki na kati na biso bateau ya fobulu bazali o bazo se communiquer ko pesa ba plan de l'autre côté Nzambe a touché moko na moko abana ko cibler moko na moko Nzambe a chamona confusion berere nyonso ebima ba faute ebima pour que toi baninto sana bango. Sinon, tous en amour entre nous, artistes et comédiens, tu peux perdre Mélodie ou dans la Pointe Noire. Cause le thé kakabaya, que porte mais yo mo sala kaka bonne foi na yo ya ko benga nani boya équipe tel boya. Équipe tel bagoya ba filmer ba filmer na bango ba ko pesa ki mo enveloppe et vous allez maintenant mingi oled bino ba continuer so bo mozila ka ba to moyen bo mozila ka il faut kaka koko tala na esplanade baza bafandi wana bafana nani baza wana bafana nani wana ya baba erbo oza po libérer kaka Ethiopia na mutema malamu empreinte ya bien soko tiki yango Nzambe
Rolande la Kanayo, Nasima, Mujurio, Kokoso, tant diable Rolanda yo. Empreinte, il y a Malam. Moi, je crois que c'est ce qu'on peut faire. Plus 243, 89, 74, 80, 143. Plus 243, 89, 74, 80, 143. Mbote? Na pesi mbote na ngai na Mama Kati Olondo. Grand prêtre mère, Miradi Nangai, Fontare la Pamphelino, Bozali Ebele Telema, Bozali Ebele, Miriel Kimpakala, Mama Olga Massamba, JP Massamba, Blaise Massamba, Bozali Ebele vraiment Didier Ngoma Nalobi. Donc Bozali Ebele tellement moyen de temps abino non so. Ezate Tete Mwebele, en tout cas Dodi Radi, Blaisette Kanga, Maman Christine Ndoulou, Maman Vivienne Sandala, Boza Ebele, vraiment Yabanga Alice, Viscosa aux États-Unis, Boza Ebele Nzambe, Apambo Labino, Apambo Labino, Apambo Labino. Merci, c'était là, il y a Célé Massasika Bamba. Si cette émission vous a plu, dit comme ça, merci à Pierrot Mazalana derrière la caméra. Merci tout le temps, merci beaucoup.